C'est ça qui Bonjour, bonsoir. J'espère qu'il y a quelqu'un qui vous est en train de me suivre. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci vraiment. Ça fait un bon moment. Je ne veux pas trop parler. S'il vous plaît, partagez, commentez, likez. Kaba force à kabino ko partager, ba force à kabino ko liker, ko commenter. Ça coûte quoi? Na uti ko publier vidéo moko awa. Eza ba théâtre moko to salana ya tcheko a uti ko kufa. Keke ba j'aime moko muke commenter on dirait ba force à kabino. Ka pousse wana boza nango boza gratuit, ça demande pas grand chose. Okika ko appuyer wana boye. Esili nango azande kwa sekisa biso toyeba na ba groupe évangile toyeba na groupe papa sa souci toyeba quand même bon ngai na sala ka théâtre te mais il y a beaucoup de gens me demandent au sala théâtre nga sa ka théâtre te. C'était un service qui m'avait demandé na aider na histoire ndenge asalaki. En tout cas, je suis vraiment désolée, c'est regrettable. Donc, bino bolingi ba oyo, bazo sala ba biloko bisala sala. Maintenant, les gens ils commencent à discuter entre eux. Les gens ils commencent à chuchoter entre eux, de bagarre entre eux. Bon, moni moli monae akufi kaka lelo. Bokomi koswana nazo mona na ba YouTube aw. Bolinga kalere mutu akufi. Nde bokomi koya koluka bokotisa ba vie na bino po bafuta bino. Tel que quelqu'un qui était en vie, azo pleurer, asengi ba SOS awa boye de urgence soutien. Personne abandaki komonana. Il y a quelques-uns kaka oyo bayetaki ye. Baninga na ye ba oyo bazali vraiment ya kati ya ye. Il y a des gens qui me posent la question pourquoi tu pleures. Je pleure pourquoi? Pas bien fait à moto gangaka. Si aujourd'hui mingi ba moninga na internet, na YouTube, eza grâce na ye. Mais c'est lui qui m'avait dit que azo kangamanga victoire fongo la chaîne. Eza na ba héritier kapu kabani zaki na chaîne na YouTube simple comme tout le monde a na compte na YouTube. Moi, je l'ai fait mon compte na funga na 2017. Na ye koti a officiel na 2019, novembre 2019. Premier année na biso to salaki, ezalaki gang moko to salaki na groupe ya 12 to salaki gang moko to sangisaki après to yo ko sala matanga ya pululu. Franchement, mon frère, ma soeur, ça passe. Pourquoi on fait semblant, on fait voir que non, on s'aime? On s'aime pas. Tout ça, l'hypocrisie, de l'inganité. Là, c'est comme bimisa l'âme de crocodile. Les razaki na hôpital. Quels gens qui partaient le rang de visite? Na bande comme na ba vidéo muke bande ki ko sala bato ba banda ko ya ko rang de visite. Bino nyoso ba tournage ba nina bino bo sala bato est-ce que vous en avez pas souci? Yo mutu oyo bomi teko matondo place ozali. Ozala mwana mwasi ozala mwana mobali. Ozala papa ozala mwana muke ozala jeune fille ozala jeune garçon ozala quiconque. Eza na famille na yeza na ba comédien bani okozala l'aise te. Olongoli vie ya mutu avant. Jeune garçon ya batokosa ta 50 ans, même pas 45 ans. Olongoli avant na vie. Pozwane. Teko azalaki na nini? Il avait rien du tout. Afungoli chaîne na ye mais azo se battre. Teko bandaki ko sisi na ba makamba batu nyonso ba matanga bozo mona ango na chaîne na ye.
na matanga mama Chako, matanga ya Pululu, matanga ya pardon, matanga ya Dadi, na matanga papa nani, comment s'appelle, papa Mundweri, na matanga bato ebele aisita azaki vraiment mutazaki kofanda toute la journée azo animé azo kende pasi pala. Mais pourquoi na oya etanga zaki na besoin aide botelemite boye kotelema na tangu ya suka. On dirait vous aimez bien voir quelqu'un qui le mord et là c'est là que ça vous plaît en fait. Pobolia bambongo na sima mutu ya bato. Lokola ba soi-disant na bino ba o ba pesa ka bino bambongo alors boso ki bosa la kabalikopa na bango après siko bozo zela ke mutu akufa ndeboya ko bimisa ba manzaka mutu nyosa komi ko tia na ba chaîne na ye. Franchement, ceux qui nga tcheko, na faina banda ko bimela bino moko. Il y a quelques-uns oyo, quelques-unes oyo bakendaki kotala tcheko matondo na hôpital. Je parlais avec lui. Kaka il y a une semaine, awande na sotanga bimika na hôpital na ke na hôpital maman Olive ngeto solo lisusu te parce que na bi bon ake na place moko bien, na place moko soin bien bako banda ko traiter ye bako zo soin na ye. On priait avec lui ensemble, on parlait. Lui, il aime toujours qu'on dérange nga bagi na ma bagi à 12 tiana se nzamba ko sala. Ya teko na baneka ko bani ya teko nzamba ko sala. Okobima okobiko ko témoigner. Eza pe problème réseaux sociaux ndenge yeli biso. Na époque là tout ça kana ba DVD ba audio ba CD ba kamba boye bando za la mingite. Mais maintenant muteme komi mabe parce que mutu nyosa linga koma kaka yende chef. Yende la patronne, yende chef balandaka be mission na ye, yende balandaka ba théâtre na ye, mutu na mutu komi kolinga ko bloquer ba vie ya baninga, mutu na mutu azoza ba bona baninga azo bloquer, mutu na mutu c'est parce que non mutu komi na ki vantar na ndenge na ye. Bozo bomana bloc mokamke. Vous arrêtez un peu de raconter des baobas et de n'importe quoi parce qu'il y a Tcheko à Koufita Bundeli Monsitan. Il m'a tout raconté. Il m'a tout raconté. On parlait de audio, Moses n'a pas sauté, j'ai quelques audio. Ah ouais. Et ça, poison, moutake, kozolaye, poison, il y a que poison qui ne salak. Yo motoke kozola moninga poison qui ne pour bomaye na sens ne. Moi, sango bazolo ba weli tout. Ataki na moi c'est ba weli. Tu sais bando vive na fi moko pe awa na poto na France na yebiye. Je peux pas trop parler mais ba kabwana. Akenda pe na kini pe bakuta pe to babanda pe kofi me makabwana. Teko sente garçon kabanda ko linga ko zamba problème batute. Abande ko linga ko koto bomona keno ba lobby bazongi c'est lui il aime pas faire ça balaki ko linga na yete. C'était un homme simple comme bonjour. Il parlait pas des choses des gens, il était ouvert. Abande ko taba connaissance na batebele. Moi je connais un peu batebele par rapport à travers à Tcheko, batebele pa ebinga à travers à Tcheko. Na isi binoto balabala moko na boli na nini na nini na kawana 20 bango 17 bango na 20 après bongo si ba côté kuna. Pourquoi peuple congolais toza mutama mabe? Pourquoi peuple congolais toza mutama mabe? Je m'arrête là na otia vidéo. Na côté la bino vidéo ndenge mutu moko azalaki anazu yango na YouTube ya mutu te. Mutu moko azalaki na banda ko filmer bino atindeli ngango de bozo swana bozo discuter. Bon boyoka audio na ye oyo asalaki nga nasalaki même nini comment on appelle vidéo nango. Ce na boy ko sala elongi nanga parce que j'ai tellement pleuré depuis na yoka ki sango na eti la misu nange vimbi, je suis pas bien, moto salanga pasi et même tant que moi ma santé ça me dérange. C'est ça qui n'a pas eu ça le visage. Peut-être évidemment, j'aurai de façon de manière de filmer le visage. Oui, salut. Off. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Donc, Isaka Kapas na mokili. To lingana. Avec la chaîne
12 étoiles la télévision. Na PCP lisusu mbote na ba ndeko nyonso, ba mama, ba papa, ba yaya. Moto nyonso azuli bako ya koyoka voice oyo. Nazali l'artiste comédien Papa Cheko oyo ozolanda mikolo oyo ke azali malade. Oui, nandimi kopesa interview epa ya Mama Victoire pona mituna tuni ngai ya solo na belima mingi mais tobanda ekotatone kobea na ngai ezalaki peut-être hémorroïde interne ou comment ou cancer tout consort, mais après il m'a vraiment que après test poison il a confirmé que j'étais déjà empoisonné il y a longtemps. Je vais préciser ici que mon empoisonnement c'est pas de la manière lokola ndenge tozwaka kolia ya komela tout consort, mais nzambe ko révéler biso que les poison moko contact physique et attaque spirituelle na kaka na ba collègue comédien kaka. Bon, ngai nazara ngai n'a rien pensé na batouti. Même quand j'ai invité les gens, les collègues, pour ne quoi aider dans la tournage, même quand aussi je partais pour aider pe baninga ceux qui va bien na casting, aucune mauvaise intention. Mais Dieu nous a montré tout par la grâce, par sa grâce, par sa miséricorde aussi. Sa grâce et son amour que poison nanga ezana moto salaki yango. Akokufa, akoumela te. C'était au Guinée, ni va bandundu. Osala ba incantation na ye bon. Na bandundu, osala ba incantation. Na moi c'était mbongo te. Ah boyoki. Peut-être le savoir faire étoile kaka. Boyoki. Au bawela na ye mwasi te mbongo te wa bozo loba o mwasi azwaki mwasi tolimbisa baini na biso. Il faut que nous ayons cet esprit à pardonner. Ngama enazwa isika nzambe zate atiki vengeance pa inaye okola bozoka vona ngai nzambe azosala grâce. Je suis sous traitement. Ils ont évolué malam, nous avons besoin de vraiment. Un traitement indigène kaka ya bokoko kaka. Pour ya mondele et kuiko bala na poison. Et vous savez aussi ceux qui poison et continent nzoto. So vous avez un anticorps moko faible ou vous avez un cellule mususu. Et tu vas toi bela la mapamba maladie tout consort et kuiko baby savez ba bloko mususu. Même traitement dans le joie, je suis confiant en mon Dieu, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit son origine, je crois à ce Dieu. Nazomeka koza na foi, ya Job, nazomeka, ponga naza Job te, nzoto zonyo kama pe, Césali, bakisi nazomela, douleur. Ah, mokeleza mabe, pourquoi? Pourquoi mokeleza mabe boye? Pourquoi okene kote moninga vie? Toi, tu penses le longo lié na vie que toi, tu vas le remplacer. Tu vas le remplacer où? Okozalani Cheko. Okozalani Matondo. Ata obomi olekisi epozwa nini chaîne na ye? Chaîne nango peza na babone muke 2000 via ba 2000 abonné mupamba. Abando kota ba vie à moment ba problème esala misikoyo chaîne nango ndeka kezala ka ba avertissement mingi kotaki aloba na ngai fallait ba sale le système et matame. Ya ko malade abeli tamulai. Kaka na matanga kutu ya mwase ya papa Alain awa azalaki me santé banaki peka kotungisa ye. Na matanga Mélodie azalaki te parce que santé bando tungisa ye. Mélodie akufi na juin yo
akufi na août 1 mois kaka na katikati 1 mois yango ba comédien sozo landa kaka na ba 1 mois tango pulula kufaki ya taja kufaki 1 mois kaka mama Shako Diana 1 mois kaka na katikati ba nani papa nani comment il appelle. Comment il s'appelle? Papa, pauvre papa nani, Monderi. Naya Mundondo, 1 mois na kati. Bon, mais kaka nano ko calculer. Ba 1 mois kaka na kati, ba 1 mois na kati. Ezote ya binote. Bino bato bozo lekisaka bato bozo boma bato. Vous pensez que no bokoti kala seko na seko. Na koti la bino video début botala. Ndenge bato bazo filmer, bazo bunda bitumba. Yango etindinga na salata video na yaki na posa kolobate na utu kolela. Je pense que video na koti se nazo lela. Nazo sala filmage ndenge tokuta na kandenga yaka kwedenga. Soki ayi azo sa ba reportage nanga azo zwanga. Se langa histoire boyelo kona to zonota ko jouer moi si ya Sam to jouer ki na baya Zidane na banani nyoso ba Laetitia to jouer ki na bango. Donc des choses je le rendre que service na tikala ko jouer théâtre à mon côté, car il n'y a pas Yatiko. Parce que c'est un garçon très bien. C'est un garçon qui était gentil, simple comme un bonjour. Quand je reste me déranger tout le temps, pourquoi Pépé Congolais? Pourquoi la haine jusqu'à ce point? Atakutu na tango akalango bato ba sa ba tête ba ndo kufa boyete. Oye komi ya somo to bando yo kala tango kabaninga ba bando sa ba na ba coupe salon bato ba ndo kufa daki ba kiss na ba banda ki kosimba. Mo ya bino komi ka koleka na ba réseaux sociaux. Yango YouTube evo me yeli bato kindokyo to YouTube yeli bato makambo moko ya mabe. To YouTube ye na eloko moko bozo wele la nini vanité de vanité nous tous qu'on va partir personne n'a kotika na seko personne qui va rester éternellement sur la terre nous tous qu'on va partir bozo wele la nini bande konanga pourquoi motema mabe pour vous faire semblant de pleurer pourquoi vous pleurez pourquoi vous êtes en train de pleurer et vous faites semblant de pleurer comme si vous l'aimez bolinga qui était. Et ça ba théâtre bato ebele basali awa bazo mona bobenga kache côté mais ya sala kamwa ni na ya benga kamwa tika benga mwati boss bengi saka yete apo bozo sala sembla kolela Mutu aleki awa 24 heures sur 24 heures chaque jour me sentez bien tazo sala mona moni video na yo na kuta sala ki ya suka na uchu komona ngo siko ba vie kutu mati kaka po akufi komi na ba 2000 keke 3000 tango zala ki na vie video ne bandaki kotala mate siko lera akufi nde ba video ne etalami pourquoi moninga zo senga ete tant que mutu azana no vivante il faut l'aider zamba lobi mo pesa na moninga na yo asenge azangi tango mutu azo senga bosunga lisungi bosunga bozana bozo sala ba voyage bozo ya poto loka ba fungwela binonzela poto bo pesa ka bato susu respecter soki zala ka ba producteur ete na tango kala bangaka ba yeba bino soki zala ka ba DVD te balingaka ba yeba bino bo sepela YouTube basale libino ce qui est que YouTube te lelo ba producteur parce que ba koya parce que po ba bandaki ko pirater bango batika na ba producteur ba fongola ka chaîne na YouTube bango na nyoso bazinda na bango bino nde sikoyo bobimi bokomi ba ceci cela ba benga bino ba boto sala ba tuba buzo ba distraction na bino apamba bozo sala ba hypocrite comme vous êtes. Et là maintenant de bokomi ko bima sikoyo ko sala ba vidéo ko loba kosala sala be mission ya buzoba pobo kotisa ba vie na bino n'importe quel muntu tanga bandaki koleka awa zo sala be mission zo loba bosunga aide que ceci passer par là bozo salate bo moninga depuis na kotisi nini oyo ça fait 4 heures na zoka na 83 vies à pamba 9 j'aime et 9 j'aime à pamba 9 j'aime à pamba commentaire à coup de za wapi nazomona susa ta commentaire en te misu nanga pe komi problème Jésus-Christ Nazareth 16 commentaires à pamba 16 commentaires 9 j'aime à pamba boyoki nga na lobelo ko nazolela tieko parce que c'était un garçon depuis na banda voyage nanga premier voyage nanga na 2012 tieko na yebi depuis 2008 na yebi Tcheko depuis 2008 na kiti na kini na 2012
Loko na yebi ba briefi depuis 2005 nani nani kutu briefi na yebi na 2007 ya Jojo na yebi na 2005 briefi na 2007 ba Salomon na yebi bango na ba 2007 ba to ebele na yebi bango na ba 2007 ba Belleville wana ba Fanny Katalea ba ici Peshanga na yebi bango na ici Peshanga kutu ndi na yebaki na 2011 Poto sala théâtre moko boy na CD ba maman CD ça qui t'était pas aimé boyuko abwakanga boye ba Belleville banani ba Fanny Katalea ba Sila banani ba musine bi bango na 2011 banso ba 2012 l'air na ke ici na Kinshasa nazalaki na matanga masirika na ya manaja nazalaki ya mundondo nazalaki ya papa mondweri nazalaki kaka ya dadi na ya pululu ya dadi na pululu na mama Shako na Diana na baninde nazate ta kutu mutu nanga vama cheko nde nazate ena matanga na ya banaki kwa nimefoka kabwaka ngai Victor Bagina Mauchi Paris. Pourquoi tu as motema mabe? Pourquoi la haine jusqu'à ce point? Ok, tu as chata kutu ya maite ya nini? Ok, kozola mututi ya kisi ya kozo ya kindoki ya kisi yo motole kisi. Toi tu penses que c'est toi que tu vas rester éternellement sous la terre, tu vas pas mourir. Yo à génération na bosi na bana na yo na génération à génération. Tu vois, le salaire de péché c'est la mort. Oh je sais que l'homme qui sème qui va mentionnera comme toi tu as sémé la mort de Tcheko, tu vas mentionner cela. Comme yo mutobomi Tcheko tu l'as fait au lekisiye, tu vas s'aimer cela. Yo loko lo moni ke yo no mutoko tika la seko bimisi amnekei. Zamba za capable ya kobiki saye. Azalaki capable mais atiki ya kende. Muta otu kokufela papa là na 2021. Mama na kufa kalatika muta mama mtunda bokola ye. Siko mama na bota kaka ye moko. Apo papa na ekobala mwasa boti Jesus na basi msunda bokoli. Papa utu kokufa ka na 2021. Donc obosisi ka famille na ye kaka boye. Ah! Umela na sa mokili oyo. Yo! Mona bakoko na lokokolo. Okokufa te. Tikala ti mokolo Jésus Christ akoya. Yeba lisumu oyo nyoso acheko eyepa na yo. Yeba lisumu nyoso yezake pa cheko yepa na yo. Cheko akei na ye parce que oyoki alobi alimbisi. Parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Franchement, vous là, naboyi koloba mingi. Yo, place aux alliés. Naboyi koloba mina bo potanite. Nano atasali atakuta jour mon côté na morgue mais tande komi ko potana boza wana mwana tanga komba mtu wezate boza wana nakati boza boza lobi na osala bino video ya live ya bien esika bozali nzamba yokela bino mawa yo place ozali moi sina yo bana bokola la bien telelo c'est quoi zo senga aide. Ti muto akomi ndengo bazali mba ekoti na zoto moina loba mingi zate boye kosa ba mususu bazobenga bango bozo sala ba fier bino bato bokanisa on dirait ceux qui bofanda pembeni ya Nzambe bozo sala ba fier muto aluki ba aide bozo bin. On a tout parlé, il m'a tout dit. Heureusement il fallait enregistrer encore. Quand on parlait avec lui il fallait enregistrer encore pour na tchela bino ngo nyoso. Na chebino kamuto ya chinda na sina salila kiango deja. Bofandi ako finga cheko hazelongi mabe azakutu na mwasi na poto te. Pour votre bonne information azaki na copine awa na poto. Mais simba kite. Si ça tient pas vous séparer, le koni ne si la kate. Donc, ceux qui ont le simba te faut kako forcer bo fanda kaka poka comme c'est à poto. Est-ce que puchoka bandaki ko sutu kila ya poto? Ba ba ya na poto ta ba vina bango ndengezelo ko na malonga bazana ngo basi ngo ba bengisa bango basi ngo basala bango bala wapi bango lelo ba fanda na bango sika moko. Poto ngoza lola. Poto ngoza li felo tu poto za lola.
C'est du n'importe quoi. Pourquoi vous aimez toujours parler du n'importe quoi? Vous aimez toujours parler des choses que ça ne vous regarde pas. Vous parlez que des trucs des autres et votre vie même, il y a binomoko. Pourquoi vous n'arrivez pas à parler de votre vie? Kofinga moto. Est-ce que yo so sala moto? Tu as déjà créé quelqu'un? Moi na yo bota waneza moi na yo moto kele na kacha moto. Ça nzambe moto asala yo bimisa moi na wana. Changez-vous, repentez-vous. Car Jésus-Christ est bientôt, il arrive à bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Changez-vous, repentez-vous. Parce que tout est vanité de vanité. Toi que tu aimes bien rouler avec de belles bagnoles, de faire ceci, de faire cela, bozo oué la basi, bozo oué la mibale, bozo boma batu, bozo tiaba poison, bozo mema, bozo boake la bambasu, bozo sala ceci, bote vie à moi na mbala batu, boye jeune garçon comme ça, pour bossa la yeni. Bino boko oume la pété. Bokolanda, moi je vous dis la vérité. Bokolanda ye, esika bozali. Bokolanda ye, partagez et likez, commentez. Je vous aime tous. Nzamba bate la binuna. Je n'ai même pas de temps de prier. Que Nzambe tcheko ake na place ya ki maman, je vous rassure. Je le vis aujourd'hui. Tcheko ake na place ya kimia. Bino bato botikali na pasi. Boko banda ko bunda vérité ko pima. Bino bantoke ba hypocrite. Quand vous êtes, est-ce que ngana sina lobela bino comme ça? Mutu kaka komeka kaka fion. Boko yoka. Vérité nde ko bimasi. Kona ko tanga na bakombo. Bozela. Nzambe aleka na kosunga. Abonnez-vous massivement et partagez-vous, likez et commentez. Que Dieu vous bénisse. Pour que tout soit là, parce que on a un collègue qui va porter. Pourquoi? Le conseil quand tu n'as pas nous on a collègue ça, c'est un effort, on va dire ça. Papa nayo, na papa tito, parce que depuis tout ça il va l'amitié, on bien bien ce que collègue na yango, on se fait la qui na kimkolo boye, tout bien ça bien si on a makamoko zali. Il y a un antécédent dans la famille. Maintenant, j'attends aussi, il y a une sœur, camarade grande sœur, Tantine Victoire, Azapé a commis la Kiawa. Donc, elle arrive bientôt là. Azapé la chambre. Gaëtan, tout ça évolue. Nous avons Yebi. Nous avons pour ça pour tout maintenant. Nous avons un mariage à Massinamba. C'est un mariage pénatique. Voilà. Ça va, non? Ça va. Ça va. Lui, c'est mon cousin, directement. Oh, enchanté. Ça va? Moi, on petit toi. Ok. Et donc, son fils aîné. Ok, enchanté. Ça va sinon? Ça va. Donc, c'était que je te parlais. Quand tu es victoire. Prenez place, non? Comment on a donc fait? On te tourne par là, il n'y a pas de vraiment. C'est ça. Attends, là je suis en contact avec Chico, je le crois. Je n'ai pas vu plus tard là. Merci. Comment? Ouais, ça va. Quand c'était bien qu'il parle en même Il y a beaucoup de choses sur la cousin de Gaëtan.